bit problème ezali ata mutu asali ba légende atikalaka ba légende bango mon côté eza na bato pe bazaka ba légende te bayaka okoma ba légende donc pour mutu akoma légende il faut sala makambo légende asalaki alors Belleville lelo asala makambo ba légende ba ser na biso théâtre basala ba mama bolingo ba mama ba ser na Eli Pati ba macha ko personnel on se comprend ce que ceux qui bolobi que lelo Belleville tobi Belleville lelo za Poutine aza numéro 1 bolobo bozo boma baona te baona bazali bazapika ba légende mais na ki lelo sikoyo lelo yo so bato baotanga mingi bakomba baotanga ka kombo ya ser na biso na Belleville au mona te parce que bazo sa musala mais ce que quel entourage ozo entouré bango tala bilongi ya pa ya bato ba entouré Belleville tala bilongi ya pa bato ba entouré au mona ke mutu mo boyene ka pour intérêt mais oui aye pour intérêt à la chaîne a finga bato le roi musisa mutu katana bokola mobile ba bokola mibali pour passer malonga na bana baono so baolo bana mutu azate ya mosa malonga biso na ba master o ba luka kaka pona bango guerre wana soi-disant pour nga na mona apé guerre ngote guerre wana ezala kaka bango balesaka mibali balakisaka mibali balesaka basi ono bo pe babali te famille pe ba yebi ete basaka ba dépense initi pona bango ezaka bon abi bato bongo botika ngana ateyaki bango nyonso ngana yaka na TV te pona fingela Belleville bato pour filmer Belleville tellement faut ngana fingela bato yo no clashate ce sont des lâches travaillani na chaîne moko to bande ko kabula même ya kolia c'est ma sœur bana na ye Jonathan Kadima presse babia c'est Anna bayebinga frère na bango mani ki asalaka oposa ya mutu na ezo tinda ye et puis likolo nango soki Belleville pene fa tinda batu ba clashele batu est-ce que otina maniki est-ce que bomona de maniki pe mena Belleville bala sata photo très comme na niveau wana ata ministère na biso équipara biso te mais tout ça ka biso monto ça le fort wana équipara biso te par rapport à quoi au ministère de ceux qui par biso yo ni moko tsanga na politique siko yé maxa bani ba témoignage na YouTube et puis nga elo e kamsanga nzamba sala zonga pona moi ça va na plateau azotalisa yango mutu moko komina commentaire bozaka na batata te na ba mama te Isaac News Télévision l'homme simple José Young Parkinson Mabian vie et l'image il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde Sosolam yeah Sosolam Balandi ya Inus Télévision, bonjour, bonsoir, ça dépend à Herbo Hollanda. Émission Nabiso Nakasia, Inus Télévision, s'abonner, partager, ma commentaire Nabino et ça Nabiso bien, bon aimer vraiment émission Nabiso Lelo. Donc, non, personne n'a bambote yara na sima, naza vraiment pressé na invité na nga. Donc, le na yambe bino moko ya famille bota na kombo ya Jerry Cobetox et le ngona to robeta ma solo ya famille bota to robeta ma solo ya théâtre vraiment. Webi Jerry Cobetox alobara déjà bien, na passé micro et pas Jerry, bonjour. Bonjour ma sœur. Bonne santé. Oui, santé kimia, biso toza ba croyant. Na ibisa bato à chaque fois. Ceux qui ont la bateau baza maboko pembe na YouTube na théâtre, les Jerry Cobetox. O nganga banganga basenganga na ba marabu basenganga na kinda na ngate na koyaka na nzambo ya keli likolo na se donc santé za kimia et puis na pesi ba bonenyo surtout ya chaîne o ba mbote belé e-news en tout cas bo pesa ngo toujours confiance bo s'abonner ba ope bolingaka Jerry Cobetox papa kulutu a famille bota koko ba warrior en tout cas ba o tout bolingaka Jerry Cobetox bo s'abonner awa parce que de temps en temps na robanda koleka awa alors na pesi bambote na batu tout bolingaka Jerry Cobetox famille bota mobimba na pesi bino bambote belé puis tous les warriors du monde entier félicitations vraiment na fali poupa et puis bambote belé na ba partenaire nyonso balingaka Jerry Cobetox o ba kotsaka loboko na bango na poche ba lobi Jerry Cobetox somba tamai vraiment ba merci na bino
Vraiment, Jerry Cobertos, non, vraiment, j'espère que tu es bien. Bonne famille, tu as besoin d'évoluer comment? Oui, famille Bota, Toza, toujours Kimia, Toza tourné et la belle Oyo, na Bellard Pro, Oyo, ça 5 ans. Et puis, bon, mon aki, na ba etando, na bino nenge to fête qui 5 ans na biso. Et puis, Moutou Aliaka na batu, fête naye, a bengisi batu, et puis a bengisi bandeko, basa na pasi. Poisson à bango, bon ninga saki action de grâce na na église ya pasteur de la foi que j'ai sali pasteur mort tout kani na Congo. Nous sous bazate kaka yewana na aliengulu ta bebi sipe bikilate. Ah bon? Ba pasteur bazate. Ba l'homme de fait bazé belé. Ba prophète de la nation de Nile Sazali. Mais si le pasteur de la foi nanu aliengulu ta bebi sipe bikilate. Donc tozana pasteur de la foi 5 ans Bellard o ekokisaki et puis Belleville TV ekokisaki. Et puis, l'icône, Tozan et Sengo, meilleur trophée 2020, il y avait 2023, 200K. Belleville a aussi 200 000 abonnés dans la chaîne. Est-ce qu'il y a besoin de trophée? Mais que ce trophée, on a mis ma battute. Trophée, même ça se voit qui vraiment beau vidéo. Serre Nabiso, on est un grand prêtre, les charismatiques pour les Mukendi. On t'appelle ça qui est. Mais ce que vous avez un trophée à mité ma battute. Babone mususu bakenda ozabona bakisi babone mususu babusaka mais Belleville kandi la patron azu babone na euti na mitema bato alors vrai trophée yango wana eloko ni la sika bino bo boostara te bongo musala oyo Belleville kandi azo sala o chaque fois nazo ebisa bino na benga ba mama poto ba tonto ya poto bande kwa poto soko ozala problème na libala na ona foyer na mona zo kelote kende ko zo conseil na ba film Belleville kandi Lelo Belleville soko tali batu nyonso d'accord. D'abord tokomo ko benga e Poutine ya scénario poani. Poutine ya scénario. Tout le monde sont des remplaçants, pas Belleville, mais Belleville elle est titulaire dans son poste. Quand yo benga titulaire, est-ce que yo bossa na kenon avant hier bazalaka, après hier be bazala na moment on peut bazar. Problème ezali au moins na Congo mabe na bino bolinga ka bo compter ka kala. Est-ce que les lobos qui colobake bon comparer roi Pelé na Messi na Cristiano? Roi Pelé betara lisusuté et puis personne n'a mauti ko kufa. Toto comparer mutu ba Rivaldo. Toto bana kilelo. Na kilelo le totale na théâtre. Est-ce que vous avez na masasi kabamba marga zo tourner lelo. Marambo sala au comparer na peut-être tonton Dako to na bobo manoka. Public ndem te jijara. Kasi yango na lobit. Problème ezali ata mutu asali ba légende batika laka ba légende bango mon côté. Et ça na bateau pe basaka ba légende te ba ko ba légende. Donc pour mutu comme légende, il faut ça la makambo légende asalaki. Alors Belleville lelo, on ça la makambo ba légende, ba ser na biso théâtre ba sala, ba mama bolingo, ba mama ba ser na Eli Pati. Ba macha ko personnam. On se comprend. Si on se bolobi que lelo Belleville tobi Belleville là za Poutine aza numéro 1. Bolobo bozo boma ba wana te ba wana bazali baza pika ba légende mais na kilelo sikoyo wana aza Poutine pour na famille Bota te aza Poutine pour na ba congolais nyonso. Est-ce que bato batala film ezaka ba famille Bota? Est-ce que bato ba s'abonner na chaîne wana Belleville TV tobi public ba rolobaka ateke non Belleville aza Poutine ya public ya bato nyonso to po so ke na SB so ke na ba tuni so ko chetembe ba komana ba commentaire Belleville aza Poutine na scénario ou ba za Poutine te ponga na ko tangelo ba film le ko ba cabale ba influence ba film le ko ba tombeau blanchi. En tout cas azara déjà félicité parce qu'il y a ça là musa kitoko to boyite mais Poutine wana nde tala oye bandi o lié familial tala ngo siko osomo tala ba film uto le ka dio ya vena biso Jean Goubal na tonton Dako na kata scène donc osomo na ke makambu. Donc, eza na ser na biso moko d'abord alobana na média te yekaka zoye na scène. Zoye na misala, so zoye na misala na scène te oge zoye azo pesa ba orphelinat biloko to azo sambela. Donc biso bongo, toi na leader mobo toi na autorité morale mobo a se respectaka. Asaka ba ja 12 tindika chakal te ke no fingelanga mutu te. Parce qu'on a sala ba 12 tindika chakal. Ba mi yebi. Oh, c'était ndeti moko. Mi yebi, asali si bango pe ba chaîne. Asalisi bango pe ba chaîne ba fingela kana ba chaîne bango po bimate ke oboye na boye. Mutu mongo ka fongo sa ba chaîne ebele ezo tala mama kasi esi la bisalu pomba scène.
sika sœur na biso va ne kimia na na posa otanga communauté parce que asa sœur na biso sala musa ni bien par rapport à la chaîne belé. Elle est entourée par des zombies et des cannibales. Moi je te dis. Pas zombie. Sœur na biso na sa musala kitoko. Lelo yo so ba otanga mingi ba otanga ka kombo ya sœur na biso na belle vie. Au mona te parce que bazo sa musala mais quel entourage ozo entouré bango. Tala bilongi ya pa ya bato ba entouré belle vie, tala bilongi ya pa bato ba entouré. Au mona ke mutu mo ba yene ka pour intérêt. Mais oui, aye pour intérêt à ça la chaîne a finga batou le roi musisa mutu e katana boko la mobile, pas boko la mibali pour basa malonga na ba onyo so ba lo mutu azate ya mosa malonga. Eh. Papa les 34 ans le baza ba marié té. Oh là là. Et puis moi c'est déjà sur les 34 ans marié té faut dresser net na banani lo lo ba. Surtout on charge de mon papa kulutu. Bato ba lobelara SB. Bato ba lobela SB. Salir image à sœur nanga. Vous comprenez? Bon salir image na e. Un mot pour na sila bisalo pour entourage na e. Elle fait bien son travail. Non, s'adresser na e ayoka. Non. Et sa communication va communiquer à ayoka. Lobi qui a entouré et baba zombie. Je pèse bien mes mots, elle est entourée par des zombies et des cannibales. Au conseil européen ça. Non, parce que conseil était à sa dilt. Faut y moka ayeba. Faut y ba asala banani. Omoni koleka ko finga ka bino bo kanisa kola bozo matisa mutu wana orke bozo kitisa nde o bo fingele mutu bino be bo finga kasi non de démerde ba auto répondre un homme makasi ko tsanga na ba terrain de merde on za makambo ya bana basi na bala basi ba oswana zela mukolo mutu moko ya mobali akoya ko démarrer belle vie comme ça ngana ye wala za makambo bana basi na bana basi. Soko tali lelo moi zo finga na YouTube koleka ba basi nyoso c'est belle vie Kandi Belinda. Mais oui, on a pona bino te pona biso te les gens ba tu ba constater nga ba maman poto muso ba benga papa to zo pongité. Mais pourquoi belle vie a sali nini? Belle vie et ça na deux personnes ba benga ba finga bango. Pourtant to ebi ki aloba te. Et ça deux personnes mboko ba benga ba finga bango pona nini? To ko kufa fali na belle vie. Oza warrior. O mais kasi na auto biso na za ko ba warrior. Mais na solo la na ba public na ba amoureux à bonne musique. To beta non li solo ya anniversaire 5e anniversaire na bino 5e anniversaire ya Bellard. To beta non li solo nango to monaki na momo bino bo fetaki baninga ba bande ko lela. Ya Suzy bantu atikaki biso pe à son nom ba te belé ba bande ko lela ba bande ko tourner en tout cas ba stopaki ba mambo belé. Mais ba bande ko tourner né. Voilà hypocrisie. Ne même na ba momo baloba oh ba commander baza ba hypocrite jour on peut passer là qui hypocrisie non on a tourné mais au cas ma bino bokio fêter maman biso to fêta fêtité au mona na Bellard ba pibia to mela masanga au mona jour on a que côté na biso discipline ya makasi itinéraire yeba na kiboye na kati église to silisi makam to sali mutu na mutu to panzani. On était beau pour ça qui date wana. Donc pour ça n'engagez des acquis déjà établis et puis église n'est pas yamba biso église ya pasteur de la foi. Yo zo église à muke programme les acquis déjà dans ba programme né ebele. Ba fidèle kuna. Non. Oh, mais pasteur nous soto za mobate limpate. Pasteur nous soto za mobate limpate to Bellard mingi de la foi. Pasteur de la foi za pona famille botate. Aza pona bandeko nyoso basala théâtre. Preuve na oki makamba te ya kikuna. Ayebetaki pe ba sœur na biso oyo baluka prophétie ba sœur na biso na ba masa oyo baluka kaka pona bango guerre wana soit disant ponga na mona ape guerre ngote guerre wana ezala kaka bango balesaka mibali balatisaka mibali mibali balesaka basi ono pe babali te famille pe bayebi ete basaka ba dépense inutile pona bango ezaka bon abiba to bongo botika ngana ateyaki bango nyonso ngana yaka na TV te pona fingela belle vie bato po film belle vie tellement fonga na fingele bato yo no clashate ce sont des lâches ngana zaka ngani na saka question réponse lâche bato ba finga rabe lâche bango nyonso wana zo mona ba finga belle vie na TV wana ce sont des lâches ce sont des mikala ba mikala makasi moi je te parle aujourd'hui na bato nyonso tout balobaka na baganga wana moi je suis président du groupe nanga groupe non ni kati ya théâtre mais bango tuna bango lelo ba théâtre
na chaîne na yo. Naza pe na chaîne na ngai. Bango siko est-ce que baka na théâtre tilelo. Bakoma bakoni mama, bakoni papa. Banaliser. Banaliser, bakoma benga mama ba président. Wapi moi ata moi na moko groupe en wapi. Toi ta chaîne ngo sika bilono le ka wapi yango. Il a déjà bimissé. Problème il y a belle vie o yazo souffrir ezali. Atindaka mutu afingele batute. Mais soki bolingi tokoma lokwa biso tokoma po omoni makamba osala toyebi yango kitoko. Atindaka mutu te mais toyote komona ser na biso Maniké de John na pesi mbote alobaka bien internet ayaki kosala sortie médiatique ne ya koloba bato souffrir na théâtre eza na basi eza belle vie na mibale eza adailunga alobi belle vie aleki sila na stabilité aleki si alobaki makambe belé donc ebimi le wa bela ndatinda to ebite yo zali mona famille libota est-ce que boza conscient que botinda ki Maniké a clasher sur la Bissalo. D'abord c'est archi faux. Belle vie atinda Maniké de John que j'ai sali général Etumba atinda ye alobane ki que no fingela nga bato nga na vanda na Maniké na travailler na chaîne moko to bande ko kabola même ya kolia c'est ma sœur bana na ye Jonathan Kadima presse babia c'est Anna bayebinga frère na bango Maniké salaka oposa ya mutu na ezo tinda ye et puis likolo nango soki belle vie pene fa tinda batu ba clasher batu est-ce que otinda Maniké est-ce que bomona de Maniké peme na belle vie bala sata photo ya okama wangani sous belle vie vidéo te wangani ete siko il faut bato bolobaki ke belle vie atinda ka ye fallait ce que ton Maniké ko loba sous ba popone fallait bolo comprendre o Maniké Maniké asaka makamu o mutu ne tinda ka ye mutu ko tinda Maniké te belle vie na temps ko tinda Maniké fingele batu te azaki beaucoup plus azaki penda ko côté la mini belle vie que si là Maniké aza fan Maniké azali youtubeuse azali influenceuse tanga moni likamure na internet eza boye eza kwa nzoko moni internet eza tobenga oni matière Maniké sali constat que est-ce que Maniké makamba lobe eza lokuta belle ville elo ba luka mutu ne vrai ou faux ah oh mais non lo bana haute eza na mwana mwasi na théâtre zo finga manoko a belle vie mais eza pe na mwana mwasi on a théâtre soki mutu azui problème à part maman Olive Lembe Kabila na maman Denise babele la belle vie vrai ou faux ma belle vie tele biso likambo nga kuna na hôpital na futi mbongo te vrai ou faux siko mutongo bo fingaka mutongo bozo luka so salisa et le bête ya Gabi tika na ko salisa Maniké alobi et puis otanga komba belle vie kandi aluka kandi yango pourquoi comparer ka belle vie na sila bata théâtre basé belé à basi on dit problème ya ba sœur na biso na ba massa na biso ba osala émission na Paris ya sœur na biso bazo comprendre que il faut tous en guerre moko loyale avec beaucoup des arguments solides que ngana ye lelo na lobi film na biso soit influence to eza lelo lien familial eza danger ko le ka film wana et au sein lelo côté bino pe boya ko boya prouver biso mais soki bino bozo keneka na ba jemo boya ko finga na bongo eza na important Maniké ake au-delà aleba gangeli belle vie na téléphone siko allez-y comprendre que bon comprendre Maniké o aza atali amoni na uti ko kanga makala mingi te pa mopao tanga na komo banda makambo yo ake ko miki sengela pardon kuna siko tanga sengi pardon belle vie mutatingi belle vie tala bato bele ba oloba na bakoto ya belle vie te bato omoni bato bele ba lobaka na ya poto na ya Kishasa nanu bakoto ya belle vie boyete c'est que yo bela nani bela azana ye innocente na nyonso na yebisi yo nazwa chance wana ya kozala na sœur opepe nazala na ye avant ko malelo nde babenga la patrona nazala na ye d'abord belle vie zo souffrir le mot parce que pour aza trop ouverte est-ce que bige yo lelo kokutaka na belle vie lelo a solution le roi mutu mo boye bana kala et le ko zo souffrir yango wana mais yango wana le ko souffrir donc aza innocente na makambo Maniké ke koloba kuna siko biso to koloba nini bi bo corrompre ye
et pourtant lobi ayebi belle vite ayebi ser na biso pona mobile ne babia ndonga OK to zonga tangu ya yeda ko loba afingi sila a comparer sila na belle vie sila senga belle vie abi asila senga belle vie mbongo na yebite na famille bota déjà boyoka déjà ba propos na ye ngai ne nazaka na famille bota na tikala komona manike te manike ngana na yebi makambo wana te ngana yebi manike za warrior ya mwasi ba bela kini warriors warriors donc vous comprenez na yebi te ke manike azali famille bota vous comprenez et puis ngai soki na ndima ki famille bota oyo ezo engager nga ezo engager bandeko no tozanga na bango kuna na otanga bakomona bango te bango pe bana famille bota te. Moi je suis papa kulutu ya famille bota et j'assume ça na simaka yango na simaka nyonso yaka mafinga oboye na simaka yango parce que na poni mutu moko oyo toki toza no clair répondre à tes points te problème ezali okoya ko répondre na mafinga te et ko répondre na likamso ekozala nango eza nango transparence mais mutu mo ena ndenga ba flou boye oyo de na peso exemple moko ngata on a bandi YouTube bana belé na benga bango bana pona choquer bango bien bana wana nyoso balika na TV ba finga belle vie bana tout le YouTube neninyo vous comprenez mais tangelanga j'espère que kene ko visiter ba vidéo na Google tala nga vidéo na za na parquet na osamba mais j'ai 12 ans 13 ans na YouTube mais tala bilonga bato no surtout ba finga belle vie na ba casier judiciaire na bango ebeba ba ko postuler te ba dossier na basi na mibali ba casier judiciaire na bango ebeba mais moi na postuler lelo sans problème alors betu ni ba ou différence yena pas ya belle vie to finga ate pas ya belle vie to hotel sabino ke belle vie za Poutine so ba telemisi batu nyoso bango nyoso ba doubler belle vie titulaire pona nini akoma ba film ezo pesa makambo po to ezo sepela donc biso toza pona benjir et puis so otali pa ya belle vie kandi ni tout batu bana pour ma classe kota belle vie ba te ndambo wana bana pour ma classe makasi okomi siko finga oui te nazo finga te nazo talisa ke pona koloba na TV fo oyeba maloba nini oloba po ekomemo parquet omona ba vidéo na bango ba parquet tani bakabana basi et puis mwana mwasi de caché judiciaire no baby pona nini pona kwa ko finga mali ba finga te ka basi te baza pe na mibali na ngamu na bango mais nga na regretter na moni frère na ngamo bokuna et pourtant tourna pas belle vie bon elle interdit muto à tourner pas belle vie ake oye na lobi boto solo la bien a tourna pas ser na biso apesa ye ba rôle mo bebo so apesa ko rôle il est ya vient nga Serge Gino pasteur patron so apesa ba rôle est ya Marina c'est que le go exploser biso makasi heureusement apesa rôle de garde du corps siko ake kuna point siko problème ezanini omoni ndenge tolobaka na TV ata président Fatino mona ke wana ato sa elake ki jalelo soki eloba mabe moko boye akoki ko supporter ngote akoki ko radire yo alongoli yo radie yo son a comprendre ya que non loba mabe pour na belle vie kandi mais nani aleka na TV aloba ke ba bloquer nga na téléphone moi mobile aleki na téléphone na ko sala ngote tina okufa mais a jouer quand même faut baloba nini ko tumba nzete bikisa ko na koina zamba ti place azo kumisa lelo ata insert ya film Bastien été peut-être ba ko tsa été et ça problème c'est que a sala bon pas benga na ba film bango nous to mona kana ba sala po ba benga bona ba film mais pas moi géri moi j'ai mon groupe te nga za déjà président différence ça ngala bango ngwana nga za président groupe na ngele kana Biso TV et ebani programme ebi à part ça caméraman monteur réalisateur chroniqueur ngasiko naza loboko batala nyonso loboko loboye lokwa bango te bisenga senga place ko lela poiso ebani te sumasia basenga mais tala bilongi na mona TV omoni makambo ba osala biso to osala ngo kitoko mais to lingi ko salir image ya belle vie te po bato ba belle vie ba komo finga boye ndenge nini trop c'est trop na komaki ngo na page na Facebook. Moi je suis papa kuluta famille bota papa kuluta batela ka mwana na ko linga te mwana nga personnalité za personnalité même si azo linga boyete mais je dois parler
Autant bayaka ko clasher to bayaka ko finga ye. So bino bolingi boya ko répondre réaction des alanine. Mais non. D'abord biso mo pena to lingana ko répondre na ngaine na ko répondre so boyebi singa azu trophée aleki intel. Ngana ko Trois trophées. Ngana ko talisa bino ke azu na trophée maleki te. Si ko so boye na réagir non yate même il pas le babo yate. Mais musala so eza malamu nde mérite un trophée. C'est exemple na to ba notanga. Belleville lo azo fingama. Ba mwana mwasi mo ba pesa $500 à la bagag. Cité Kombone. Notanga kombote batu ba yebi. Zela ba komelo na commentaire. A pesa $500 à la bagag. Lelo na lo bango. Bagag wana ekota na ni na chaîne ya Belleville. Parce que biso to na deux chaînes. TV5 na France 24. Donc cela veut dire ba chaîne na biso zani. Belleville TV na Kandi TV. Ya biso moko. Eza collaboration na mutute. Eleka kunate. Belleville Kandi la patrona apesa mwana kwata. Mbongo sa la film ya 6 épisodes. Obi mwana kwata te. Gère moi uta tiriki boya théâtre akena tiriki comme mwana kwata. Aye va na plateau abandi ko cracher les Belleville. Ti lelo olie mbongo ya mutu ya mutu mo oleka na TV ofinga ye. Obi ma malédiction boni bana ngo. Et tant que Belleville ma bongo ne zakana se. To le ne zakana se. Aussi sa film était on a 4 épisodes à Pamba. L'épisode est tikala au PSAT. Après l'icône on va senga sumo mso sa su film msusu. Mais tu es malade. Wa boya kinde. Qui problème nyoso yango wana. Siko yebisa nga biso to zakana ye. Est-ce que asala ka biso ni asala bango? Ngana zakana ye na tikala banete mama changa na film. Pona ko lo banango pe na lo banango te. Relation ngana ye esuki place oyo esuki. Relation ya yo na la patronne zandeni. Ya kinde kona ye. Nayebi Belleville pa ma via, nayebi Belleville mwana ina. Ton rôle noni ezani na famille Bota. Na famille Bota, je suis papa Kulutu. Je suis papa Kulutu tout court. Je suis fou ya reine. Oh baba fou du roi. Jalelo. Mais mayele. Oh azolo bazo réfléchir. Papa Kulutu famille Bota. Papa Kulutu tozonga na sima to betano masolo ya parmi les artistes et comédiens au Karine pas la mimi na Belgique. Est-ce que moi la famille Bota pe akendaki? Ah là là. T'as la polémique au lingombe maman. Polémique te, era question. Mon Nathalie vidéo dinga azo défilé. Amemi ba comédien. Ami ba comédien, to mona ki nani Mimika Bongo, to mona ki Kela Yangani, to mona ki quelqu'un na Dubaï. Baza na Dubaï na mobiki. Belgique te. Baza na Dubaï na habite ba comédien de Belgique. Pour de Dubaï à Belgique na habite Nzelani. Nzelani. Belgique te. Tout na batu boza na Dubaï, na batu boza na Belgique. Nzelani bo lekela. Na habite ekoleka nango, mais voyage yango za ndeni. Ngana moni mon frère nanga kela na mobiki sina Dubaï. Mais ba komi na Belgique erning. Totika ko semisa kamakambu oyo ndenge eza bongo te. Sœur na biso Karine Pala, elle fait bien son travail. En tout cas embetu wana bana kati. Baza na Belgique. Non. Baza parmi les artistes oya memi. Bravo. Omoni batu baye bagate souci nanga ezali va ya théâtre oyeye. Oyebi so to kei banda 1970. Ti komata ba 90 ba 95 muta théâtre pena za ine mutu pamba ata muta maboki oyo na papa moko te to mama rondima mwana sa théâtre ba mama wana ba wanda boya na mama so bisanga bi ozo sa musala ba fainéant mais le là comment Jéricho de Kotité ozo comprendre donc théâtre de 1970 à 95 théâtre muta théâtre ine mutu mobo akokufa be ba chelie mabonza ba cotiser mais lelo yo musicien na Dubaï muto maboke na Dubaï musicien en Afrique du Sud différence ya te biso tout ba star to we la pe basi na botoli pe musicien moi si na e vous comprenez donc c'est ça souci d'un biso zaki théâtre comme na niveau wana ata ministère na biso équipara biso te mais tout ça ka biso monto ça le fort wana équipara biso te par rapport à quoi bon ministère le qui par biso yo ni moko tsanga na politique siko réponse na moko na lobby boye ministère ya culture et des arts est-ce que ceux qui parlent ba comédien
bade ezo kufa bazo contribuer. Merci. Oh, bravo. Oza pena journaliste à Mayele. Tala vidéo na che président et le même micro. Na tout nié. Président le même ministère a pesi combien na matanga kokodio kona souci. Obi réponse président le mazong selinga. Alobini. Avec tout na ministre. Mais ça montre que aba pesi le côté. Boso a bombela. Alinga kité ezala na média batutu ba yeba. Na lobi boye na média un avocat maître lokola président Elomé Soukari. Aya na média muto sake loko boya. Au contraire alobi maman Denise Nyakero apesi mongo bakunda kokodioko bakunda suzi bato. Bravo. Maman na biso Olive Lembe Kabila auto kunda nani caporal Mulumba. Oh umeli. Siko yebisanga c'est que maman Olive na maman Denise ba komana ba ministre culture de ça. Soki tolobi bongo babo géri tokoya ko kanga yo kanga kasi yo tchanga na pavillon 9. Ponga linga pavillon 9. Ah côté Manikazai. Ya baba si. Linga kuna. Mais oui. Comment ministère moi ya mboka et ceux qui parlent d'artiste c'était. Oh la maman Olive talela biso likambo. Maman Denise talela biso likambo. Ministère ke wapi? Ko be fourni bosala po ba banda ko tia bino kana makambo na bino ya théâtre. Ka mube sukutu ba vema sa sukutu ba loba solution zo matebo ka ngayo. Problème na monsieur Zali ba voter loi moko oyo lelo et ont protéger l'artiste. C'est ça. Toi na loi moko tu peux imaginer na football. Loi ya sport ya malonga ezati ba tia ba lukuta. Alors cette fois-ci on monte to bake élection tour oyo ba député boko ya bosa la tapo na mboka. Bon voter ta ba loi moko ezo sécuriser bato. Un artiste ya cinéma, au moins to vanyo na kito. Soki nazalaki Nigérien, soki nazalaki Gambien, to muta ya Swaziland, mais on a tiki raf ni jeep nangao. Mais obi combien de nzonzi qui na joua? On a carte. Yang obona na ngana kosa. Ngana za influencer ya wo na mutuka. Nzambo sunga to peka. Toi 3000, sauf na mata taxi té. Vraiment to qui est vraiment non chité question na ya suki ezali, ba mésentente entre bino na bino. Mais fourni bosala vraiment ya rokuta na boyoka na bo mettre fin à makambo wana. Mes attentes les ti so bi mes attentes ya gérer na intel. Ya bino na bino non? Na monde art makambo yeke bien. Na église kutu bato baswana ka mama. Omona pena diacre na diacre ba yoka na rati. Ouais, comme ka so mutakufi, tozo mona mutakufi après bato baye. Oh azaki abande ko so atene intel. Bainga ba problème intel na bomi bino na bino kaka. E bongo bino na mboko bomona teke papa mbakufa tika maloba ki kofa ya matanga neti. Boloba ngote. Surtout ka comédien na kufi abi muninga na yate boziongo grave. Kasi tolongo la hypocrisie letinga. Nga mutu na lingi yote na laksake pela na lingi yote. Na TV exemple to solo la tena gesho ingangi. Na bakeo na ya te to solo la na biso. Wala ezaki hypocrisie na loba pena ke to solo la tena intel. Ça la loba est solo Mais yé mo pesa kata makambo wana. Yé baza hypocrite. Oh, tanga bi bata théâtre baza ba hypocrite. C'est que na yé mo pesa na. Chité quelqu'un mon na famille bota. Quelqu'un mon na famille bota. Ça théâtre ça Sodome et Gomorrhe. Maman Mikolo ba mana bana mike. Na yé pe na kati. Kasi bondo e sous salobi baza bilé ya ba producteur. Maxi makambazo loba wana yango asala. Mais allez-y comprendre. Moi je vais na TV zola que nazaki lesbienne. O le ko sabatu ke na bongoli mutema ni no bongoli. A tout beli vraiment bi bango tout bazar. Abi a tout beli na média. A sala on na média. A tout beli na média. Est-ce que YouTube est église? Septième bagarre bandaki témoignage na ye pas ya pasteur Konde Polo Dominique. Akene ko témoigner na liloba. Après pasteur Konde alobi na 7e kene na média okene ko témoigner. Yé Maxa bandi ba témoignage na YouTube. Et puis ngai elo comme sanga nzamba sala zonga. On moi ça va na plateau azotalisa yango mutu mo komina commentaire bozaka na batata te na ba mama te. Quelqu'un mon abatutu balandi biso na famille bota. En tout cas famille bota mobimba félicitations 200K. Donc tant to ba 200K na lolendo nyoso ya ko booster te ya ko kene pas match bola ta sokola nani belle vie
ya kokende na place bakende kosoba vie na bakongo te tozwi 200 ans na biso na effort personnel chaîne esali 5 ans tofete 5 ans nango et puis ekoki 200 ans et bon continuer toujours kopesa belle vie kandi moi moi satambo na suki arabe sans make-up mais bato mosusu ko alongola pena omona pena nzimwaka bana baokima ebele bafinga belle vie na TV awa soko yango moni na bino mibala poto soko yeki chasa soko na mwasi elongi basi tu basa media o soko la na elonga na ba nyovia longa na ba make-up wana soko okima te omona mutu oleka na TV azana na problème po na ino il faut la 14 couches po ba mone bien nazo finga belle vie oya ta mwana suki arabe oya chaka pena make-up te divorce qu'on appelle si on a yesi qu'on a choqué bango allez baba sinon ça théâtre bon on a ba plante devoir ezali te perruque pe ba longoli make-up pe ba longoli arabe na ba o ba ser na bino ba finga belle vie wana ba ser na yo wana serni ba ser na yo wana ngana otanga ba kombo na bango na bona otanga komba bato pamba na otanga ba kombo na bango ya dédicace Noëlla Madinga na boaki ye obi pourquoi na boaki ye Noëlla Madinga la belle au moins ça vrai na TV moi c'est ça comme 34 ans kotambo ya sécurité 30 ans kotambo ya sécurité o comme muto ba église tasko ba ser na bino wana oza na 34 ans mais o luka ba problème libala kutu na yete wala problème je t'aime baleka ba 19 ans toke ba fête na bango mais on est dans la TV roi misam tu quand on offre une belle vie à l'équipe on a stabilité vie à l'équipe on a qui bon moi si na fidélité qui bon moi si à l'équipe pour belé obi zéro dans le ballon likambo lelo et belé bon la belle vie obi ba ke au-delà ba ke belle vie lesbienne et moi biso tout yebi lobama kala internet moi j'ai des preuves palpables ah bon qui sera les locaux Roberto to qui sera les locaux kana ba olobana so na bina yela ba on ba preuve bo ya ki Sodome et Gomorre na bango na bando tanga pena liste boy internet osika te internet osika balinga te to six internet s'il vous plaît bolati sa mabe obino bosala te bolati ngo belle vite bo ke na église bo témoigner ndenge Maxi azo témoigner et puis yo Maxi o laxi pena ki oza chitata na chijingi on na kiluba ana chiluba yo ke loko aloba et puis azolo bango na tendance moko boye mwana mwasi so za na mbongo na yo ozina mobali te faut zota mobali mo façonner si oza tout la mwasi oh bodino mo passe la bible bonne mobali faut ça la mwasi donc mwasi so za na mbongo faut comme abala mobali bo passe la bible c'était le bibongo pour anini okoza non na mobali te olukiata moi même si bana problème j'ai été mobali mutu ngaka mwasi moi si soko mo luka mobali ko mi mon pono moi si soko mo luka mobali ko mi mon pono Chel mais oui akomi chel imika oh yo mano so bala ba mbongo ba jeune fille so bala ba mbongo na bango faut pas que etele mabaluka aluka mobali ye moko ta biloko Maxi azoloba Maxi ko pe na eba te bana basala chirurgien ye mutu ne beba na poto basala chirurgie ya mona on dit bato ba komina commentaire depuis koma mukie moi munene longwa okoma munoko de chiter voilà la boni mutu na kati bébé Chico mannequin de Paris Prince Lomba moi na famille bota ndeto zalaka ta na famille bota moi mobala la divers a tellement mon bina ki jo vous comprenez donc bambote be na batutu bolandi biso so moi na lobi mabe o supportenga ba teninga pe rigueur te moi je pèse bien mes mots ti na lobi on a bi ke boloko ezate parce que na lobi na fingi mutu te na talisi et pas na biso pas ya belle vite au finga raté toza ba mal élevé ba mal éduqué ba l'autre là ti biso toza bato yo d'abord so talinga mu na biso bato ya bonya bato mayele mutu ko presse Lwamba akomaka ba film na mboko yo ano charge ayo tellement na plateau ya bando ko loba belebe tang na mo ndie kana presse Lwamba ya ka to tellement ka presse Lwamba ya Nzambe na ngai pas tout na biso ye vraiment Prince bonjour d'abord bonjour maman. Et mon pour la famille Bota. Famille Bota, tout bien. Famille Bota, nous famille Bota, papa Koulou. Il y a famille Bota. Famille maman na famille papa. Tout ça là vraiment. Tout ça t'as mamouté les cas, mais ce que la mito, tout ce que tu s'en charger vraiment la bayuma.
pour bozolo bato qui si mot d'ordre ya quoi ça charger na bango est-ce que mot d'ordre on fait ou tap bolo baraté te mot d'ordre on fait ou tap maman pegisi mais tout Holanda t'occuper maman te au moni que maman luka babenda su bato baké ota kisinzora po to ebi suite ezala na baké ta kisinzora to ebi suite ezala baké ota kisinzora c'est interdit que mani ka otake boye baké ota la kisinzora to ebi mambo eleka kisinzora pas taquer après wana to ebi mamuto eleka to ebi ba jeune na bango mais cette fois-ci to ota la suko bino demain à bino nini bino tout boye demain à bino nini mutu moko basangeli na bato na poser question ana tika noko te famille omoni première ligne na olinga jour mususu bosaka ba conception moko bozwi bango moko na bango bozwi moko ya koto bosaba to kende mais bo bunda te toza besoin koloba obunda toza besoin koloba bela pena belvi na longo belaki mama famille boto akamara nanga turo yo toyo kate famille bota bito ba somba ngote ba sokola lamba ba sokola famille belle foati tango ba belle foati za benchi o finga belle vie belle foati moko boye belle fois tu appelles ça $500 au sabagag oyo ki asaki wapi au $400 sabagag et quand tu appelles la chaîne a été anga soutenir yo bango tu o le taper ba pesa mbongo bango tu o le yo bon ça charger na belle vie au finga belle vie sunga bango après on va ba mbongo bani tout ça bala mbongo hein o kutu place ba ali mususu o mona kutu po mona kutu mutu na bango il faut a créer pour non ko zena ibisa yo bango non ko zena ibisa obike batu musuba ya mobala azobale bayeka na baga pamba nyonso ezate belvi mutasali ah bon tout tokoloba minene boy tokoloba tili bala nini o te to la baga pamba mobala bala mwasi na baga pamba mwana ngwa mwasi belva sala e bakabola kuna bango nyonso ndeba o sala émission no yamba bino mbayo to lobela ngo aussi c'est émission au moins que tozoli koloba te donc en tout cas merci beaucoup na batutu balandi biso papa Kulutu à lobby esili donc totikeli bango et choqué bango. Merci beaucoup na balandi tout ya Isaki News TV ba bonzaki biso vraiment de partout ba gros bisous na bino bo s'abonner bo commenter et puis bo partager émission. Merci na yo maman Rose la patronne, merci aussi à maman Karine Luta, merci aussi à la grande chérie Vicky Sifa. Donc bino tout ba gros bisous to kuten à la prochaine bye.